notre grande surprise, sauf démarche à 25 000 Nazate. Sauf notre démarche. Nande bazo bandango, nande ba kei, nande ba ye Nazate. Devant les acquis de démarche, vous avez à part. À part, gouvernement ça kunda qui général des FAO. Gouvernement ça kunda qui général des FAO. Puis 49 000 $. Il y a jet privé. Et que je corps et avié et nango. Bâti vient na morgue. Gouvernement bengi biso. Pour un moment on a vice président Imiko. Nzambe muta écarté nga. Ngana beli. Donc nzambe pena bi mwana nga yo za bien, yo za clean. Makambo ne do kende la bela na okenda. Na yeba ite na moment wana une famille 9 000 $. Ba pesi ba mission 10 000 $ selon devis à ba mission. Wana ne ba communiquer nga. Mais il y a 25 000 $. Oh Gentini ngobila pesa. Oh ya Gentini na mutu na makolo adrisha kam de ko fongolanga. Adrisha benga coach. Ah, on dit que 25 000 moko ebimi. Va bien bon. Ebimi ndeni no ebimi na kombo Imiko. Na kombo Imiko ngasiko vice président Imiko. Na malade na ndako. Maman a démissionné. On démissionné ka bon. On a démissionné le même jour. Démissionné. Non, toi on a groupe na mso Imiko. Il y a WhatsApp. To fonctionne en groupe na biso. Na du groupe na sali voice na maladie. Na bi na démissionné banda lelo et puis na longoli confiance na bureau. Et ba msusu kaka bango ka côté mbongo etambola ba baza. Na FPC soke na FPC. Baza na ba mission ba pesa mbongo. FPC ka mona auto le la wana. Mutu mo FPC ipsenga. Petit na kende kuna senga liste bo busa liste wana. Na senga pe FPC publier liste. Mon ba mission baza o bazwa mbongo na FPC mais biso ba mission to lela ango FPC sarani na mboko mais za na ba mission bazwa bakanga ba s'organiser na émission na biso ba bandi ba organisation na ba bandi banda mobutu. Est-ce qu'on a marqué 40 jours mbongo ebimate sous na limité non le baba pesa on directement famille organisant ou bien ba pesa on big star pour big star pezali Big Star les alliés là où tu vas bosser na ngwana tant que je ba mbongo éviter que des fois atiki ba mission atiki orchestre la faut vivre pour biso to kozala kana Big Star ba ya ko lukanga kaka tu as besoin boy tu as besoin de programmation ba on mususu wana ba kelibela ngapena profiter na chef de l'état akatate pour bato to mériter passeport on a tout ça. Mais quand même le choix à Gim Sezama là moi avantagé pour la musique na biso. Eh makamba solo na chef ngazagité. Chef ayebiti na pesi bango. OK. Ayebiti na. Biso zagité. Chef na toyoki di solo ngote. Solo le bona nationalité baza bana janana. Janana congolais to yebi vie na biso. Donc c'est tout à fait ils a di solo moto tika na biso ngo. Yo zam da presse et débat que li solo ngo sila. OK. Et la polémique mo yaki na incompréhension. C'est juste une incompréhension. Et puis balimbisa biso ba mission auto silikaki. Et ça non gravité, c'est quoi ils a clair que baza ambassadeur et akiti. Ngabe na beti c'était na chef de l'état a élargir ba passeport wana potoza. Aujourd'hui, réputation ni musicien congolais d'après Godé Le Fombo. Réputation musicien lelo ils are congolais. Ils are robeba. Ils are robeba na ba voler belé. Pour le moment, et baby nano ba bimisi biso mihibi. Je vous en kati. Te nazolo ba en général. Yo lobi nanga question na ezani. Faut ba bimisi ba bimisi bino musicien. Te yo lobi ba musicien congolais. Salut fidèles internautes, bienvenue sur votre chaîne Emergence One Télévision. Et je bénis Dieu parce qu'il va permettre encore tous à la en bonne santé, moi ainsi que mon invité. Et bien partout à travers le monde, merci vraiment parce que vous êtes toujours présent et vous soutenez toujours de près, tout comme de loin. Et je remercie aussi
l'équipe technique que sera toujours assurée par ingénieur Junior Kapaya Papa Najiji et sans oublier Fabrice Mutombo. Et je vois encore mon petit de cœur Ephraim Kayembe. Donc tout sera toujours même moral parce que nous formons une équipe solide. Donc merci vraiment. Na bandeko tout soutien Arabiso. Donc là je vois directement Jacques Maït au ferme de la paix depuis la France. Donc Simplice Basse en France. Na moni Martin Sissibou ainsi que Clarisse Sissibou au niveau de la France. Et na pesi encore en beauté. Na Carlos José ainsi que na Sandra Ntombambabou. Et aujourd'hui, pour vous plaire, je reçois pour vous le président Godé Lofombo, l'homme de l'actualité, parce que le président Godé Lofombo, il y a plus de vérité. Le plus véridique et raison pour laquelle l'autre est vraiment tout président de Solanae concernant l'ensemble. Il y a Matanga, il y a Général de FAO, Matumona Tika Kibiso, paix à son âme. Et très bientôt là, déjà, toujours comme à la 40 jours, sous le préparatif, et nous allons aussi parler de la musique congolaise où le président Fachi Beton a désigné qui le deux frères Jonah comme ambassadeur, il y a musique congolaise. Compréhension ou confusion, donc trouvant vraiment tout sur parce que Batumisusu, c'est la réaction, Batumisusu, vraiment, ils ont qui madame entre autres. Karma pas puis après ça qui va à Vinaye, après ça qui peut prendre de Vinaye. Donc c'est avec le président Godé Lofombo de Kosolayango. Donc Kapaya Fongola déjà champion que tout démarrer ma solo avec le président Godé Lofombo que je dis bonjour. Bonjour. Oui, mon président, santé de ouais, santé sur Nzamba Sali, Nzamba Fongoli, Nazande convalescent mais santé pépélé. Santé ça va. OK. Donc le vraiment beaucoup talent parce que naïbi que il va toujours vérité. Est-ce que vous promettez vraiment bandeko bazotala biso vraiment que vous allez véridique jusqu'à la fin? Bon, ngana botama bongo na réflectera image ya ba parents nanga jamais na vous décevoir, jamais na obebisa komba famille na biso. Papa nanga loba nanga partout ko leka, partout ko tambola, ozana ko mbemba. Ko salira ngote. Na tambola na ngoti le na ngote. Et mbemba ça a une signification? Oui, mbemba za ndeke, mbemba aigle, omoni obobenga aigle. OK. Kongo mbemba. Wa benga pe pongo. Donc mbemba ye wana ndeke oyo na français obenga aigle. Amona ka musika. Azaka loin matapna likolo makasi. OK. Donc amona na de loin. Donc ngasko na kombo wana et puis papa nanga pesanga devoir que ko salir ngo jamais. OK. Donc partout où ils ont que le côté gozala, ngana gozala. Tu veux tambola toujours na trace ya papa. Donc na tambola wana ils a gravé. Ils a gravé. Maram tu père nanga lo bisanga ibsinga lo bimwa nanga. Oko ina mutu. Oko sebena mutu te me ko sale mabete. Nazana ya omuninga sabat mabete. Ça fait vraiment plaisir et le lot d'actualité à Godé Lofombo concernant sa musique, son orchestre, évolution de actualité pesanie sur le terrain. Évolution zali que nazana on a c'est nazo bunda. Dieu merci, n'a du production, n'a du producteur, nos maisons production, AP production. Il y a DG Marcel Nzoun. Et comme ce qu'on rejoint en charge. Donc on a déjà bonne nouvelle pour nos bateaux, c'est Pelananga. Donc on a la sous des cités. Et pour les belés na bundi au moins on a annoncé album mais bimité pour nager na maison té. On a travaillé na faux perso. Connaissant beaucoup au ba carta yo peine place ma solom bon ezala ko zalaté. Et on moni na sali 20 ans. Na lukaka na bimise loko simba. Toujours. Dieu merci, grâce à confrère na bino mo adoyo na sala ke émission pa na et maison production est landi émission wana. Ba benginga. Intéressé bango. Ba non na ba qualité aux ana biso za na milia mindele. Tozana mindele ba banga yo. Siko koyo kayo ne tozo kayo wana olo ba kozana rien. Et soit bango. Ba non to koti makambango. Et puis basenganga ba identité makambutu ba filenga na maison na bango na koma penza artiste ya AP production. AP production. OK. Il y a DG Marcel Nzoun. Et sur terrain là on ni aux préparé surtout Yangwana sur terrain to kota studio to sali ba clip producteur balobi to pesa single. Au moni na zate pendant banebele pendant bané belé na gina marché té producteur biso to un album tout mabé to ya na single. OK. Single moko to ça la promotion nango pour exemple single bimi le 25 décembre. OK. Général des fois akufi le 27. Carrément et bominga. Na petit producteur wana ada grand frère nanga. Moi général des fois on a le pango monia.
nanda kono moni wana ngana na deuxième imprimé to la na ye na chambre mo. Donc vous avez vraiment des très bonnes relations. C'est la famille quoi. Famille. Donc on a obligé na kata na sala sous promotion ma véroté. Mais na osé la 40 jours ko kapona zongela. Donc si tu sors orchestre tous en des tous en arrêt. Tu osé la 40 jours ko so ka 40 jours ko ki producteur azana e to sala be mission na obeng sa presse to présenter penza ma véro. Normal de battre tout baloba quoi. Merci président Godé Lofombo, on les acquis vraiment plus d'actualité réseau concerné président Godé Lofombo. Mais le que Mimi Bisso vraiment mingi ah ouais ça bah actualité les réseaux ça vraiment rage sur la toile. Et avant la bande vraiment pena kota na mozindo na koto na président question moko. Aujourd'hui réputation ni musicien congolais azana yango d'après Godé Lofombo. Réputation musicien lelo c'est congolais. Ils a robeba. Ils a robeba comment? Ils a robeba na ba voler belé. Pour le moment, et bébé nano, babimisi biso mihibi. Je vous en kati. Te nazolo ba en général. Yo lobi nanga question no ezani. Faut pas que babimisi babimisi bino musicien. Te yo lobi ba musicien congolais. Ngapi na musicien. Donc on répondre en tant que musicien. OK, je comprends. Babimisi biso voir même que musicien congolais so moninga na kufi po ya koyemba asenga rambongo lokuta. Ils ont dans lokuta. Lokuta. Et ça manam te. Muta kufi bongo mise congolais za koyemba asenga nzembo nana yoka ngote na mona ngopete mise congolais ya koyemba batu kuto baza tamsusu na kombote ba wele la kuta ya koyemba po amonana lelo mise congolais aza moto yo ngeti ngana auto bala na bali difficilement. Pourquoi? Bazo bangela yo. Bon ko kakite auto non bazo bangela réputation ba bi oyo bibota bota. Oyo bibala bala et puis babala kate ba yaka kokosa kaka ye ambimino wa décaser sango kenda bongo mais biso zo sala tout bon la veille image nga ndeti nga na l'avant déjà côté mabala. OK, félicitations. Na sengi facture na tout quoi toké pas mosala nzambe abeti prière toké pas vient absent tolongange asali biso mariage civil et famille Meli moi ça Meli singa ngape na Melicie tolatsani babag nyonso na pona opesa leçon na bayana biso bana basa kitoko na bandako baboteli bango pe bana kitoko bali ko bala bango te tilelo on peut être ça mariage civil là coutumier déjà religieux tant musu babeng sinon le font beauté na ebité po na komo zo pe ba coup de fil le fombo papa beta c'était wana babala pe biso toza na bandako na bi maman bo pesa en confiance na obundela bino mbalo na bino oyambi musicien tuna enano mama za na ndako balinga ba question ba genre wana te yo luka makambo wana o fâché fort mais bo ça il a mo campagne ba mama ba ko vie privée ba mama wana bazana besoin ba bala bango ba boteli bango bana kitoko bazana ba ndako ba vanda be ba apena besoin ba honorer bango c'est très important. Merci vraiment président vraiment la belle éclaircissement na yo et tout le monde qui sorti médiatique ya ndeko na bino manda chant toi allez pe moko musicien Félix Wazeka atangi liste ya incorruptible au pachaki le fombo na kati. Tomoni le fombo siliki te mais tomoni ka manda chante siliki pendant que azaki pe compter parmi incorruptible. Yo en tant que moi na mayele en tant que mokolo oyiko répondre nini na réaction de kono manda chante. Donc ngapi na kamwagi. Na kamwagi réaction na ye. Est-ce qu'il faut expliquer biso siko face à sous conférence de presse mususu asa sous conférence expliquer biso asilika epwani pour tisigo ngapi na comprendre vraiment na comprendre tisigo zo comprendre asilika la été tant on a landi po ngapi ba benga nga mais ko yiko zala entourage amabe ou ya comprendre ite deux biloko po ngapi na ba mina nga mususu po mututu ngana na ba masa ndenge tout ba masa logique ba ali o peza ke batetuka bazali combien parmi bango ba tupe ba benga lof waze ko lobi mabe faut lobela e réagir alobi ni te alobi mabe nga tange ntelo na entourage na nga to vandit babi non président yo ko lobela ko lobana no te to fouiller vocal ya waze ko to yo kango bongo to yeba to réagir ne to fouiller na net to ju vocal wana to bandi ko yo kango to yo kiango to comprendre que lobi bien épargner ko to bino na donc non épargner na biso te ma présenter biso na public tala ben corruptible bango
Et puis à continuer à vivre petit wana sur dans la cop non kobenga bango te po ba funda tala ba qualité ndenge wana bato pena ba luka na monde ko po ba sana ba place za biso siko yo fâché et là au moins ça on est clair que soit le roi d'agi français incorruptible ba comprendre ki mo wana te siko est na habita entourage bazala ki wapi. Bon, en tout cas, il faut expliquer. Et quand la carte na kati ya point de presse wana, manda chance ko lobake ba responsabilité za na mboka oyo na musique ya beti na mboka oyo wazi ko beti ngote. Quelque part, ils ont manqué de respect, je sais pas. Oko interpréter comment, oko analyser comment. Makambuye manda sali na mboka oyo na ba responsabilité za nango wazi ko za na ngote. Bon, en tout cas, manda nga na ko juger kate. Na ko juger te makamba lobby. Sûrement au prouvent. Un jour pour eza dissectable mais yemura yebi ba dimension nino ya saila autant subiso yebate yoza presse faut lukaye mais ngana conseiller kutunde mikolo normalement bango bakoleka na presse te ba se retirer vraiment ba se retirer non na presse conseil ngana ko pesa ngwana jour lingari so pas zongi sur la presse au que na question mabete zongi si on va sur l'actualité betango kara. Merci vraiment président, donc jusque là vraiment tout ça toujours dans les bons et président te ben ce que ba déterme solo il y a 25 000 $ wana parce que Yozaki vice-président parmi bateau à Ménac, notre grande surprise, sauf démarche à 25 000 nazate. Ah, sauf notre démarche. Nande bazo bandango, nande ba kei, nande ba ye nazate. Demandez à qui démarche à part. À part, gouvernement sa kunda qui général des FAO. Gouvernement sa kunda qui général des FAO. Pesi 49 000 $. Il y a jet privé. OK. Et que Zucor et avié et nango. Bati vient na morgue. Gouvernement bengi biso. Pour un moment nanga na vice-président imeko. Ba bengi biso na famille bo décider bo lobi nini famille lobi biso mwana biso ba kunde le 23 na Kisantu ba musicien hôtel de phase internationale faut na nécropole nga tomboli musapi ministre modero abilo fombo wana iluba nga bia na lobanga na lingi na nécropole te na appuyer famille ba kunda vie na Kisantu ba raison bandio na nga Nelson Mandela, grand prêtre, na bossé Nelson Mandela. L'État est là, il y a un stade, na Djobour. L'État est fort, tout le monde. Mais na air enterrement, remettre na famille na famille qui kunde na mboka. Mais la place nous demande que contre un déconne ba musicien. Mais na contre te na pesa vinanga. A vinanga c'est à l'encontre. Le contraire na oya bango. Ngana na bongo eza te ke poto za no famille so yo pesi boule nga pe ga boule na ngate po ba ki na besoin boule na biso yango na pesa ki yanga Michael Jackson star planétaire balela e somo na États-Unis l'État organise maman na matanga mais na enterrement ba remeta famille na e ba ke kunde pas plus de 5 personnes famille eza clé ya makamboto. Oh, nous sommes les pourquoi des fois qui sentent bakope belé ngo sa maté donc c'est quelque part ba écarter qui peut participer ba quand le PC bon sûrement te nga ba écarter ngate nga nzambe mu da écarter nga na beli donc nzambe bena bi mwana nga yo za bien oza clean makambo ne do kende la bela na okenda na yeba ite na moment wana nzambe bena abeli sina yo yango ba lobi na moment nyonso soko du problème ko le la raté. Monsieur Zaranzamba permettre à Yebitina, moi non, avant de parler. Babylon, so lingo bimaboye, carré baby, yozo fâché. Accident, moi d'ailleurs, les bosso, yo lingo kufa. Zamba bi, oh, so y a les qui on a d'ailleurs, carré, on a un problème. Zamba permettre. Tous les larats, n'a pas na sentir en moi. Ok. Na kenda iner bebo batali température na babi, ko kende douala te. So que douala mabe. Ba tu bina ba conséquent na vandi batima mambonga ne ngindi yo malade na zana ndaku ata appel pété zaki qui était mbongo mo be bien 25 000 là te na zo appel na ngote appel kana zo ki ya 10 000 $ oyo ya voix normale 10 000 $ on zaki gouvernement a senga ki devis famille elinge sala matanga
les musiciens vont s'organiser. Le gouvernement va bien. Et puis, si famille, $9 000, si les musiciens, $10 000 selon des vies à les musiciens. Wanande va communiquer. Mais il y a $25 000. Oh, Gentini Ngobila, pesa. Oh, Gentini, Namutu, Namakolo, Adrisha comme des Fongolanga. Adrisha bien un coach. Ah, oui, il y a 25 000 Mogo Bimi. Bien bon. Et Bimi n'est pas Bimi na combo Imiko. Na combo Imiko, on a ce vice-président Imiko. Na malade Nanda. Maman a démissionné. Démissionné on a démissionné le même jour. Non, tu as un groupe Namso Imiko. Il y a WhatsApp. Tu fonctionnes dans un groupe Nabiso. Na du groupe na Sali Voice na maladie. Nabi na démissionné Banda Lelo. Et puis na longoli confiance dans un bureau. OK. Na Salagi Voice Césali. Parce que les clarté, yo vice-président. On a vice-président. Et puis ça yo tous aller informer. Na mutu nanga na butama bongo na linga roza salite père nanga loba nanga déjà. Ko bebisa ko ma famille te. Na santaki déjà Drisha za zo ibisa nga bonga. Po Drisha ava ibisa nga ngandi maita. Na bia Drisha 25 000 abi 25 000. Ozana ba preuve. Oui na ba preuve. Tala mutu bo ekuta zio ta mutu ba bango avant même audio on a bitanga ba kombo ngana eba ina. Tant on a démissionné. Nalanda ko émission moko a olobike. Là ba pesi yo sangwana yo tali ba liste ba makambutu abenga kabino monika ke ba même non wana zo se retrouver na kata liste directement ou valider que non te batwana. Oui. Donc c'est que déjà oyebaki déjà ba caractère na bango peut biser bango devant bon. Na yebi bango. Na yebi bango. To tsanga boy na mboko ba kulutu na biso. Ba s'organiser biso to zalaka na mbongo te. Ba s'organiser biso ba orchestre na biso tenir te. Ba s'organiser tous à la route à aider na vie na biso. Ba s'organiser partout ma solam bongo ya la biso zarate. Mais pourquoi surtout ça les fort to ya ba écarte la biso pena. Pourquoi toujours maman bongo éliminer ne combat ya le fombo zakate mais sauf ba $50 ba $100 ba auto ça ndema union sacrée. Kala mingité yo mo le fombo na kati. Mais ndema union sacrée le fombo ko zangate. Mais ba mi ange mi de mo zo beta le na ba bar partout. Ba rumba danser beaucoup rumba le magali ngam na beti basse. Bah qu'est-ce que j'avais dit à faire? Bah Caligula ba karma pas. Bah IGF ba karma pas. Ngam na obeta ba basse. Siko nzemba union sacrée ngana bete poane. Po nzembo wana ego futa. Nzembo nego futa le fumba ko zambongo. Le fumba so zimbongo lo babanga nini? Na banga ni. Na zoom so kese nanga. Na orchestre nanga bato ba mona biso. Pour le lot pour bamona on orchestre zambongo. Donc c'est que parmi bato linga orchestre le fumba tumba mate bango bazana kati. Bana kati ko. Bana kati. Bo bato ba lingi yo zo un franc na vie. Po ba yebi que le fumba vivra na. Le fumba za marié, femme na vanda na Paris, le fumba za nga elambate. Parmi ba monsieur congolais au des fois tondi sel bilamba na ndako ezanga. Pour tout ça tonga na msolo ba mama sapte. Mais dans ba monsieur belé surtout côte na mama sap a oyebi ka oyate. Tolinga na occupant ngote. Oui, président. Ba Weston ba Weston des fois lo ba ke lo fumozanga na en cas de combat yaka nango. Au moins na potali Congo mumba. Okokwea. Ba missile Zambe okokwea. Okokwea. Ba yebi na bango. Siko elo ba kalaka siko nena za na mbongo te. Po makambo wana tu etika na nango na studio nanga na melaka mwa mai nanga. Car nanga pola me na koma ba ville. Na koma nanga partout na kena ati maluku. Président et là ka ba mpeshaka place mbongo zo ka bomande le fombo ya donc ba kasson na source po ba bige na ko matso orchestre po na ndo orchestre mati et là ba banga yango ne lo msute ba ibitala na nga ba bien bien nga ba ko zwanga ne na boye ba kangeli nga na danda ba pesa ba pesa nga ordinateur na connexion bo pesa nga ordinateur na connexion bo kangeli nga na ndako tana obima boye na elibino nzembo sili nga mo be na sali clip na kati kuna nga mo be na bini clip ango bo sepeli nango ba yebi ke na niveau wana un artiste multidimensionnel ba tout mingi te to za bongo nga pesa nga DSLR pesa nga LED ya bien bo kangeli nga na ndako bo pesa nga wifi bo pesa nga ordinateur na koti tana obima na elibino be na nzembo sili. Et puis bobeta on a fait des bâtiments à bini bo tion pe na TV do la sa clip kitoko donc na sali yango na composé
na programmer na betiango na mi filmer na monter yango ngamoko. Vous comprenez le niveau na un artiste professionnel, un artiste complet s'il faut le dire. Complet na zo biso tina image. Ngaza infographe na RTG na ebité. Donc mbongo yango evandia. Eh, siko ba yebi qualité na nga wana ba yebi. Nga au moins na RTG ndenge za na ba chaîne mususu information ngo banda ba jui générique moko boye so ni nga ngam na composer nzembo wana. Eza nzembo te ya Lionel Richie ba kati ba te. Ngam na ko composer oyo à la RTG, nous sommes à l'ère des infos. Ngam ko na yembia. OK. Na sali na musique ngam na bengi mutu te. Na yepe na tchona va info banana radio faut plan ebeti. Mais le fumboza est vraiment important dans la culture na biso lelo. Mais moko pola ba bimbo ekufa ngana bambo. Président le fumbo. Ba tchaka na ba place ba yebi na ba musa ba sala raté. Kutala penana aza talent nani aza boina ni photo aider. Sikomboka na biso komi ba ida rande ba hyper courageux bato ba sala fort. Place les solom bon eza ba bazanga raté. Mais la vie appartient au courageux. Non, la vie appartient au courageux. La vie appartient aux travailleurs, pas aux bosseurs. Zamba Lobaki, Sala, Oliana Mutokinayo. Là, un point très. Oh, la vie appartient aux courageux, on est dans désordre. Si vous avez biso, ils ont courage, ils ont hyper courageux. Pour faire le mugana tongo zo lugambo izab. Kopa mbongo izab, mais ça blague. Ngaso na lamgina kena mamona studio. Client ni na oya lelo, client ni na oya lobby, elo ni na osa lelo, on n'a pas payé coach. Nana nzemo ya ochela ngaba sawa tozana njili na démarrer na kena njili pas simplice. Na beti bas ba futinga. Na zongi ndako. Coach tozana studio na bandala pa JC Chituka yaka rapinze mongeza na ke kuna na beti. Musu coach toza tolingi oza ingénieur de son nzemo na biso tozana si omoni vinanga. Nana tawana te na lamuki. Nabano sali c'est Léon va attaquer Alita Chamala. Le président Bruno Biga mona ngata ndeni. Wana vite. Vi wana ba mandia. Muta vivana relation non, relation ezali na na problème detinga. Na na problème boy na sa mariage. Na du problème ya là. Au moins pas relation banda. Ah, na komi na problème na tali na bengi tel. Na na problème ou na du problème. Funa bala na ozanga mo balar mo be côté mo na tchaki esprit beti poto misala mo na sala il fallait ba livrer nga ba facture na juité siko relation de osana erwana na bandi bo na tali bo Emmanuel Chadari na bengi allo mokonzi na osala libala na zangite le kananda na kepe na ndako pia na kena bali relation ya ngwana et puis na moment na siko yo Chadari avant na ega yo mo ye nga mo bulwa bien vaina zo melaneti yo kokoko le fond baza kuna non oya boye muta vaina nye azana makamuna sa yo bandi o ngafuna sa ba rap balara ulo mainstream wana ne mandicité et puis otiki wana te obengi su mutu mususu o Bruno Lubika nini nga te mandia mais nous les musiciens congolais ba comme justement ils ba vie na ba leader ba créer qui système wana oyi basala nini balinga kufuta misepe transte ba l'axo que yo folia na ndongo lobana faut encourager ba wa pesi relation yo benga ngana na leader mo boto apena na studio to sisi abina to kimba ba musicien oh leader ba musicien ba yo betele tala monde na sa musique ya monde mo mabe leader ba kimba ba musicien akimiko doto kimba de na karnanga yebe na kati mboko. Oui, président. Tout le monde a un transport ba mission ba zoara té. Conseil de Sylvain leader abimi à côté na jeep ne bien na carna danger à talibino oh petit mardi na rep quand vous makena. Mais na ba bureau ba tout bo pesa un transport ba mission ba zoara transport non à 5000 ba transport ko mais à côté tout le monde na pesa bango té. Si photo za ka na hypothèse est-ce que ba mission qu'on est vraiment za mbongo basanga mbongo nini place comme to mbongo ezali na nemo bango basanga te bazandambu kaka la plupart toi na l'arte mais clique wana zo kana o ba tanga ba kombo na bango ba kana la pour cop nyo sombo imaginez au auto soit $10,000 na Sokoda kala mingi te et humilité des fois akufi au dessus $1,000 yo mutana wa zampiaka
Zana place nanga. Président. Bah comme la mbongo mo pour na artiste $10,000 ya zui. Biso to ito leli bah kabuli ba $10,000 to monité. Kala minute de fois akufi ba bengi eli sous leader ngo aye a $10,000. Mutani wa uzampiaka. Le fombo alilaka kaka président le fombo alilaka esika mbongo ezalaka ya mona na kate et na olinga mingo betel sono lisolo ki ngakati o ba musicien vraiment benga ba sangana bakutana na mokonzi mboka mais godelo lisolo ngada mulaye ozana bodana temps to solo ngopene ça pena bien ezaka no ndeni masolo ki ngakati masolo ne ezaka ndeni ngana vana ngana parler po mikolo to komolo ba bena ba polele faut bena polele na vana ngana parler amoni adrisha bengai Adrisha na satellite flic ajouer ligne na léopard na léopard na léopard on tozana flic satellite tozana ministre information Guy Moller siko Adrisha adara flic satellite lui a matériel na connexion du pena pas pour makasi na ko fouiller et puis Nzambe mtapesa yedon wana ya affrontement bon azaki pe judoka omoni atana baba role wana ermo ko raté pe kompena ke nzoto na nzoto abwaki yo a se déplacer ki OK yango zo role wana na vana na palina o radrisha phone leli coach na bisio photo kutana ngapi to kutana nenu te photo kutana mais bon na démarrer ka to kutani affaire ni na binanga coach ndenge boye Mère Tchala tchenga na temps. Mère Tchala, babuma biso pa na ye ba léopard. De compte que tu auras teti ben poli or que lukuta. Si comme Mère Tchala comprendre que Raïs Seron azaki chef de l'État a commis na boule ayamba ba musicien. A solo na ba musicien. Yemo yeba ke lo ni nga so na ba musicien. Ah biso Mère Tchala tant ipsi adrisha ipsi ngame. Boye bisate ke Mère Tchala mda ipsi bino. OK. Bino pe boza bato fo boza na ba place abo. Benga za ina idée que ba écarter bino. Te ba écarter biso déjà. Ya ibisi biso ya robata maka pour sauver biso. Ah. Biso pe to surprendre bango na réunion na hôtel Venise. Na biso fo mwande ba lemba. Ba vie na biso ya Congo. To kotanga itaka Congo Adrisha na tonton lai. Ba lembi bakati réunion. Te babandi pena bon to silisi na bandi to panzana reno sili ngana bite vie biso yeka siko bukati reno zarate to yota ba briefing ata to retard ba pesa ata moi compte rendu reno alaki boyebobe kama mo bato ba panzani excuse na réunion ba okuta bato nini bazaki na réunion comme ba musicien et ko coïncider na ba kombo ba vie na biso kana oloba biso ba coïncider na ba kombo bataki ba vie na biso ba vie na biso to kuta bango wana bon ba bimi pena ko libanda birene vide biso pe to bimi na colère pour biso yebi vérité ba ma kanza to yebite donc ba bima bazo ba vie jour ngo biso yebi ke Kabila bengisi ba mission ba ke kuta na kuna po ba yoka na neni to kende to loba nini et puis ba pesa liste biso yebi déjà siko ba olinga ba la biso ke y a rien to ki réunion mo kaka wa o mwele o sala bi bango ba vie so boye ba te lelo vérité ngona to ye ba ke lo to yela ki wana to telemi biso bi boto conseil bango elo ni to sala to landa ka bango partout ba okene po ba na cop ba luka ba 600 ba matina voiture biso bi to maintenant voiture ba démarrer biso bi to démarrer sima na bango kaka ba ke boye to zaka sima oh ba telemi bena na nzela petit nini biso bi atati parler to no tika bino lelo que tu tigues on a parlé là mabe to scorté yot lelo pe yo comme no mukonzi mabe ba vie ba toka yiba banda ba 17h ba moni bina heure leki ba gina choite ba kena cyber mo za ka so ngoko ta na ministère ya finance la ga imprimer ba document et siko fu ba betate liste ya bato to ba yaki po ekende kinga kati po kuna ba be ba ke bato bazo ya autant ba ya ba za boye or que présence est limitée raté pour présence eza place makamuto eza na mokilo présence base de masolo tout bazana besoin ba musicien bazana besoin te ya tel bango nde siko ba osala tel siko to telemiga oh ba koti na cyber on biso peut-être to garer voiture bo soit cyber to telemiga ermo ba bimi petit
nini yango biso bite eloko te toujours tala bino ka makabosala nzamba la te vieux beaucoup là papa Wemba paix à son âme vieux beaucoup là ya côté na cyber abimi na cyber a démarrer voiture akei alobele bino pete lote biso la na ngambo yé pas mona ye biso na lobi na biso rien pourtant à côté kuna ba codé allez petit na bazo landa balika ku landa biso photo na présence la bimba moli tout vieux abimi akei atiki bino biso teka biso temi to talara wera son tanga ye à côté donc toi ina sima na bino bazo kota oh biso bazo sa biso siko mayele sili bango peti obo kene to sola lo bite biso zawa wera bimi ta wera bimi amoninga wera ka mutu na moya kende zate ayi neni lof ngabi biso ya to comprendre ma marote wera fongoli biso te eza mama ngakati to ya poto signer allez surtout aujourd'hui pena version ya bien une véritable version ba mon a fâché na bisi ba vie boko nika vie oyo mais un jour nzamba o mona bino toleka vont to démarrer to kena biso na nzela nga na bilobi nga na bibiro akatumba mwanke to ya to kende ofunda ba mpaka akatumba mwanke lobi na ope na tongo ba léopard to sangani biro akatumba mwanke bien adisha tipo na kati na biso ba léopard ya blague te to benga na ya blague te to komi na biro akatumba mwanke to fundit biso za ba artiste chef de l'état a besoin ba artiste mais bazo ko écarter biso bon boké na bino to démarrer pe voiture to bimi to bano zonga na nzela to koma ilu ku te to mona ba vieux wana allo lo fombo ya kana ba tunombo ya ko signer ba jusqu'à pela likolo ngape na bengi ba léopard ba to ina RTNC to kuti tous les leaders nakati ala ko benga bino ne sengo te bazana kanda mais likolo depuis si bon ordre tous les leaders ba to ito signer papa to zungu bandako to comme si on a assurance que to kende ngakati c'est jour final voilà na lala kana parler na mona appel na tala Dominique Mabwa allo mbuta oza kingakati ngabi poni bayambi ba misele no bakima biso de 5h du matin 5h le bana ngovier caisse 5h si babimaki ba petit wana msuto vana rais na bango nini yango susu batikala boniko bakenda est-ce que ndeni de solongo parce que le mama kenda biyo olala tant mabwa benga dumni mabwa benga ke ngana toka na biso na tokimba mumba mbongo ko to biso ebike bakezwa mbongo na toka na bengi tsaka Kongo allo guerrier we love na bosa ponga bena obule na seke tsaka ke inga na ebite ozabi tsaka Kongo bina na pale ngabi na yepe basi to perdre obike ba mission neto ba na ngakati chef de l'état ya baba tsaka Kongo la muka zo vertige ozabi ko ngabi na pale to kuta na bureau na binga drisha allo mfumungudi mkunzi mwaka ndeni ngabi te neza boye to perdre nani ngabi ba vieux wana si bakene ngakati rais awa yamba bango biso to zakate tonto la oza ne moko ba na bureau to vandi réunion ba vieux ba sala be point ngabi to ebite do bango ba lingi biso to zoate na vie to landa bango foto landa bango na ngakati to kotikela bango tante lelo pena ngabi bino boye biti ngana muta bambila po ngaba mbila ngaba fan na nga mingi za bambila bon nga pena ndenge za yeba linga ke mingi na basi yeba linga ke mingi na bashege nga za bambila nga bambila peka zaki militaire otonde rien basi na betaka concordant na arme na bango mwende bango balela lokito donc part ezaka na Congo te nga sito kenda Braza omoni seri Braza kabonaka Braza na ba Congo do bato bautaka Braza ba chauffeur taxi à Braza ba kota à ba Congo te siko biso empire ba bengisi biso toke beta na ba Congo wana président Kolela da pe président kuna so komi na centre culturel français ni mondelo salama wana tokenda to beta wana ngamba mana succès na empire Braza
to wuti pena concert na butu tozo zonga ba soda wana ba ninja ba yebina ba telimsi cortège pepe kale kitsalo fombo to pese mbote boleka. Ah bon? Oui. To kena na Cameroun ndenge moko. Empire bakuba na Cameroun donga nga eza ba soda. Tina Angola. Allez beaucoup miso la kingakati. Siko nga na lobi so to ke kingakati ba soda na ba kotsa biso so ba moninga to kota. To yebisa bango ke ba oba na kati ba kimi biso. Eza jeune bango balinga te biso to za la place là réala. Ba masa to ba pesa corps. To démarrer ba carte to ken. Ah lo fio carne pola e koma ngakati tikango. Na tiki a déjà joué la essence to ba ki si plein. To tumbi to le aéroport to le ki collé. To du siko ba koto eza rapena ke bozo kende vers Maluku ou côté nzela ngakati là. Donc côté na silence. Bazambo eza ka mike wana. Donc ekenda boye. To komaka wana boye ba tsaka kongo bandi olof. Ba baby ya ba on va rendre to koma te to komi ngabi ba vivre biso to yela bango lelo. Tsaka kongo na obenga bango. Tsaka tika ko benga bango. O ta na obenga bango. Tsaka yoka te a composer numéro a bengi moko na bango. Ah bo baby ya biso zoya to na nzela. Tanga tsaka kongo siso sola katika phone boy. Kare kati moto. Ah bon? Kare kata moto na nzela. To kiti to fungola coffre boy. Kwa ikatani. Na esobe na tout coup. Esobe na émission. Et puis côté wana pour mon car ataba 30 minutes après. Beba 1 heure de temps après. Kuna bafika mbongo kuna ezotoka. Banda to telemaki. Maya miso como tourner biso. Buliba mikolo zoba. To bimba zoba. Nathalie tsaka kongo bengi bango pona ni na pegisaki yo. Tsaka kongo abi coach nandimeli olelo. Bu bango pe basisi réunion ba zonga. Ba leka biso na wa. Ata ko telema te ko tuna. To telemi nga bena na ko belela. Na moni vie na nga mo boye. Viens! Wa ni tanga kombo. Bo viens sa ku fana otanga, viens ndombe peto. Aleki. Na binga viens ndombe, azaka na Benz na ye. Wa. Ata loboko rien. Na ebiso wa o baki na bis po présence chaki na ba bis. Yango chaba bis. Donc to na donc eloko ezanga iti poto kende so muté mabe na bango te. Wa. Biso zela pa to moni car mo boye ma ba koni boye zo le kana na bimina nzela car ngo ba tel bo lo fumbo nga. O matala kaka ba koni. Te to telemsi car ba koni. Ah lo fumbo ni ngabi to yaki bulu moko to me car ekufi on to zonga. Ko singe bimiona akangia bendi biso ti kinga sani to komi na apocalypse bela apocalypse hotel wana azaka pire massa dresha apocalypse 22 pire massa ya dresha tanto komi wana to gare car bukutana ma mbiskade makasi ba vio ba montsaka biso boye lobi na ona tongo toujours ba kabuli 5000 ya transport ba pesa e bango c'est toujours comme ça talanga na ajo na ebiki ngakati te ngape na age nango. Oui, parce que le temps nous oblige de nous retenir autant parce que je me suis tout selon moi même prochainement. Et juste une dernière question parce que tu commis tout près il y a 40 jours il y a général de FAO. Est-ce que 40 jours on a beaucoup de sous lettres? Non. Au banandé. OK, sous le gouvernement. Au banandé nini. Mikolo so mi so kotika lettre mo don lettre zo pe sa lettre mon conjoint ça finali bouton assez. Tant on tourner ka bambila ba nana omega suma magara. Est-ce que on a 40 jours mbongo bimaté sous na limité nana le baba pe ça directement famille organisant. Ou bien ba pe ça Big Star. Pour Big Star pe zali. Big Star ezali lo ba to ba bossa na ngwana. Tant on zolia ba mbongo ebité que des fois atiki ba musicien. Atiki orchestre la faut vivre. Pour biso to kozalaka na Big Star ba ya ko lukanga kaka. Tu as besoin de programmation ba on mususu wana ba kelibela. Merci président. Et dans la liste baton tout étant maki ba liba mbongo na mutu nini pena oyo pena zo regretter pena zo mona pena yo pena makambo yo mutu nini pena zo regretter makasi na liste bato azwi mbongo. Ngana regretter te ponga na yebi. Ngana yebi ke bana makama mbongo ba kombo ba tout makama mbongo na nango. Tant na retrouver bango. Surprise na kati ya nisa. Ngapa na nga surprise ya te.
Kendega na Sokoda 10 000 bazwaki. Expliquer ngani. Merci vraiment président nous répondre à l'invitation à biso surtout ma question à biso to comme na suka juste un message na ba ndeko bazota la biso et surtout ba musiciens congolais ou bazota la yo et puis pas dédicace à ba famille na ba fan. Bon, biso dans 40 jours ba dédicace ezate. Na c'est la 40 jours et coca. Et pour na ba musicien conseil kaka ba obaza cité na makambo ba ki ma presse. Conseil ngana opesa bango yango. OK. Baluka ba démenti te ba démenti ezola musa toujours ma sola. Ça bon davantage. Ba ki ma presse ba zo maîtrise. O biso ba congolais to bossa na biso rapide et puis to limbisa na biso. To za apna li kambo ko ya na ngo meilleur mo to limbisa. Mais on ba zo traiter biso ba naïf. Nzamba bota biso bongo. To limbisaka. Ba pe maman muke ba zo recul sangongo ko diminuer. Mais na zo senga na justice nelandela makambo. Mais jango pe ngi to ba sangozo tambola makasi ke godé le fombo azo chaki songi songi ba kanga pe bandi koni ba artiste monsieur ba liaki mbongo azo pesa même ba stratégie na ba idée. Bon, eza ki songi te to na besoin mboke bonga ko bonga na justice. Et puis ko pesa ba ninga msuko banga lobi ba zongela te. Et puis lobi tango mbongo ne bimaka oyo ba godé le fombo ba méritaka. Kolo bakute tozwaka te ba on mérite kana zwa to banda pe ozwango alors poto bano zwango fo jewana esila la système wana fo système wana fo esila click wana fe kufa kaka bango kaka banda mobutu banda mobutu ba yesera musée kaba o muza kabola ba lokolo ngombe mo biso pe tozwa te soko vérifier bango bana kati ba yimi nzembo pona tokufa pona ekolo ba yimi nzembo pona boy biso zalaka te siko ba yimi nzembo union sacrée biso zakate ba lo nyoko ya bino kala kala ibandi kala lelo te lelo mo fosila po biso za bato lelo pe to kumukuma ba mikolo to apena ba leki o ba oya après biso oh tout vivre peut ata mwandam ba lingi biso to vivre te obi finance za vie finance za vie. Moi c'est pas un c'est un bon. Non, tout tourne autour de l'argent. Et ça, c'est un bon. Pour moi c'est joli, il faut bon. Biso pe to na basi to apena bana. Côté les maboy zambongo. To na bana to na moi sinandaku ozana bandeko pe ya basi ozapena ba master. Ba dépense ko aider ba ngopé. Donc ba paraître beau et joli. Mais ba ngomba lingité biso to participer na vie wana. Tout ba onde ba ko kabela. Non. Makamona fosila yango moni nzamba permettre sango yeyo kana mokili mo babimisa nzamba bimisi bona mpoisa nzamba bimisi bona na mpoisa bao pe batikali bazana na l'abri so bo continuer ko parmi balé boko bima d'après avoir ko faire souffrir bino ba ne belé le bena nzamba tandi talaka banda mobutu. C'est vraiment regrettable. Merci vraiment, Président. Donc, quant à moi, je vous dis vraiment merci parce que vous répondez à l'invitation, et surtout répondre vraiment mal à ma question, surtout. Donc, bien que dernier sujet concernant l'ambassadeur ou le président de la République, après ça, qui va faire nous, John Antosoli, on va vraiment bien. Prochainement, on va vendre plus yango, tout sur la même attends pour 15 minutes. C'est parce que tu as yimi pas d'accord mais surtout to yimi ne bandeli pour tout ça qui informer te est-ce que information est bien information ezali pena que chef de l'état a solo na bango to yimi makamba sololité c'est et après le solo chef de l'état a octroyé bango ba passeport diplomatique en tant que ambassadeur culturel ya musique et ça que ambassadeur ya rumba ils ont créé confusion parce que donc tant balobaki bango ba tie bango ka pona rumba biso tout sepelaki c'est tout à fait normal biso surtout ngana mona ba vie dizima Djekou vient na vivant na mona papa Noël na mona ba vie Félix Manoko ba Roxy Timpaka ba vie Kaye Madoka ba Popolipo ba vie Flavie Makabi ba vie Nguma Lokito bato balala te ba sali rumba pour chanter ngako natanga ba chanter te pour chanter à sala ne rumba te chanter ya ko profiter na rumba eza instrumentiste rythme no so monde ato yo reggae eza musique ndem identifier reggae chanter
On peut s'exprimer bien. Nzembo kaka bazo yemba na reggae, ngana ko betela ngo rumba. Quand Nzembo ba yemba na reggae. Yo betela ngo sona ngo. Ngana betela musique ya rumba na se. Musique Nzembo peka ya rumba. Bato reggae ba ko betela ngo reggae, musique ya reggae na se. Chant identifiera jamais rythme musique. OK. Jamais. Bango ba ya ko bénéficier na makamugo ofele. Yango no mo ni bandeli wana bato tout ba mona bien te. Mais information c'est bimaki clair. Baza ambassadeur. Ambassadeur azanani, muta zo représenter mboka li quelque part. Yi on a ambassadeur et ngana za ambassadeur. Ngana on mérité passeport wana. Parce que monsieur ba yimi ngapena profiter na chef de l'état akatate pour bato to mérité passeport wana toza. Mais quand même le choix à Gim c'est ça là moi avantageux pour la musique na biso. Et makamba solo na chef ngaza gité. Chef ayebiti na pesi bango. OK. Ayebiti na biso za gité. Chef na toyoki lisolo yango te soko lobi mpona nationalité baza bana janana congolais toyebi vie na biso donc c'est tout à fait eza lisolo moto tika na biso yango yo oza muta presse aide bato ke lisolo yango esila eza polémique moko eyaki na incompréhension c'était juste une incompréhension et puis balimbisa biso bamisien oyo tosilikaki eza nango gravité sikoyo eza clair ke baza baambassadeur ya culture ngape na beti c'était na chef de l'état a élargir ba passeport wana pour toza na website toza linga na kenana na Nairobi na lakisa mutu ko beta basse et puis moi na mwasi akoma bassiste Kenyan et puis ba bazi c'est belé baza na monde ba komelanga na beti basse pona yo ba marocain ba na Comore même Comore mona ba sala expo na Coupe d'Afrique. Kuna soke kuna eza na ba messe ba beta bas pona lo fombo. Mais masoka lo ya bas ono bimisi ba ne belé o pe lelo ba sali fierté. Otanga kutu kombote lelo yo bas koma na ba orchestre nyonso. Ba isinda koma mayeso. Na ba orchestre toi qui ça. Grâce à lo fombo. Na pesa ke impulsion, na pesi maele, na pesi goût. Donc na chaque orchestre bazana lo fombo na bango. Bazana lo fombo na bango. Ba o pe bazana bango ba ya kitetite. Ba mibenga pe ba lo fombo to na petit lo fombo mo kwazawa petit na nga pe na ba comment ne petit lo fombo na Brazza ko lo baté na Centrafrique na Cameroun donc biso tozo mériter passeport wana ngai e ba msusu kaka bango ka côté mbongo etambola ka baza na FPC soke na FPC baza na ba mission ba pesa mbongo FPC ka mona auto le wana mutu mo FPC ipsenga petit na kende kuna senga liste bo musa liste wana na senga pe FPC publier liste mona ba mission baza o bazwa mbongo na FPC mais biso ba mission to lela ango FPC sarani na mboko mais na ba mission bazwa bakanga ba s'organiser na émission na biso ba bani ba organisation na ba bani o banda mobutu. Merci vraiment président donc nous et on est arrivé vraiment à la fin de notre élément de cet après-midi parce qu'il est déjà 13h10 donc merci vraiment l'équipe technique donc tout comme déjà la souka donc kapaya merci à Moussa Kitoko et Narobo ça n'aura jamais monsieur Bill Mubuka depuis les États-Unis parce que au niveau des États-Unis base émergence en télévision ils sont vraiment solides ils sont vraiment à Kovanda et là je vois Hervé Lupanadu ainsi que Aminata Kiazola et sans oublier Bruno Motemaya Hulde donc Bruno Sergio Ramos donc merci vraiment et n'a pas si Viali qu'on a 10 matchs donc continue toujours qu'on partager ba lien ça bien sans oublier Gilles Tamba les véritables revendeurs m'tata mis tout sur lettre J donc seigneur ya volant et na Kobo ça n'a jamais maître Fabrice Leboko ceinture noire officiellement reconnu par la Fédération internationale à judo et en Afrique du Sud dans mon base d'émergence Zito Bobalon na moni Rodé Biando na moni Debo Biando na moni famille Biando Nio surtout merci vraiment la soutien na bien sans oublier maître Shogun Djembo et na niveau ya Turquie Petozalaka et voilà na moni Parvi Bosoul ainsi que Mbala Nzinga Gooks et sans oublier B-Black Glodia Lusungama et sans oublier Fondation Fodem donc Dodis Mandung on est toujours ensemble avec toi et compte tenu il y a Vision la yo et surtout bah projet sur la commune de Kalamou donc on a toujours là pour soutenir Bino vu que le temps nous presse on se retrouve très prochainement à suivre.